ngai wana sikoyo. Bonjour. Olivia na otala nde bana kuna. Bozela. Navandi nanga. Nanga pembeni ya nazo mpepe na jardin côté hôtel. Et tozo tambola tosa na biso tour ya Miami. Papa oya mukoni, papa oya ten, ngande fona kele pa papa azali. Toza na bana tozo profiter donc voilà. Vraiment bandeko nanga nalingi bino mingi. Live oyo ezaka mpona famille nanga ba o balinga ngai o bazo sepela omona mama Sylvie o bamoni ke mama Sylvie manke bango yango na sali signe de vie yango na kotanga live mpona bandeko nanga. Donc voilà, toza ko enjoy Miami. Toza ko enjoy Miami. Voilà, bando nanga bino sombote, Guillaume Sematon mbote, Nadine Nguya mbote na bino, Coronel Ade Jumbote, bando boze pelé, Donante la moisi ya patron. Mbote na bino Wilingi Nduzamba. Goli misanga eza bando na eza album ya Noël te. Aya na pesa ande mbote na ba famille na bino baninga nanga ba bien aimé nanga. Aya eza zali mbote na kombo na Yesu. Aline Mwalaba, ma fille, ça va? Victoire à Yesu elanda yo na makambu na yo. Oh là là. Je pense que pour la journée à Lelo, oui, ils ont la live, il y a hein, dernier live, hein. Après, total, en 2000 ans, on a biso
mpona lobi nga navandi na nga awa bana baza kuna na ngambu yango nazotalaka bourgeois kiala mbote na yo Jean M Matena mbote na yo papa toza na Miami toza na Floride awa moi kitoko na Chicago malili nzambe yango toye profite na tozwa moi mboko nde mai na mai masuwa nde masuwa babato ya ndenge na ndenge bakano ya ndenge na ndenge makasi na yo kaka so olingi opase journée ma na mai yo kaka moi oh là là Exo moi moko moi makasi moi moko oh là là donc voilà shalom shalom Madeleine divine Vania Linda bonjour bonsoir biso a toza soki ba 15 ans Nadingu ya olingo mona ya yo baleki ok bon à vrai dire tozo Gladi azo tourner clip na ye ya mibale donc nazo tala bango de loin kuna
Shalom Dédica Bongo. Bonjour Viviane Koub. Jérémy Kitoko, bonjour, bonjour. Balonanga, bino at bosepela ki komona nganga yo. Na sepeli Raissa. Ndeko Emmanuela Makiese, mutazo batela papa ezali Nzambe. Biso batamokito za na pouvoir ya kobatela mokiteme Nzambe ya lola. Nzambe abatelaka bana na ye. Nzambe nda bundelaka bana na ye. Nzambe nda longisaka bana na ye. Donc biso toza na eloko mosusu akosala te, ezalaka kosengaka kaka Nzambe na ngolu na ye na mawa na ye abombaka biso, abombaka mpe papa. Lokola bolingaka Papa Noël, bosengela ye ngolu ya Nzambe ezala likolo na ye. Donc ngolu ya Nzambe vraiment esopa na meke likolo ya papa. Nzambe alola oyo ayebi ye malamu abatela ye. Eya na butu ya na moi Nzambe alola azala na ye. Haleluya. Oui, kitoko lokwa Kinshasa mboko. Na Miami na Floride. Nzambe alola nda bundelaka bana na ye. Balobi que mi tombe à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Donc wana ezali parole oyo biso bana Nzambe senge totambolaka nango. Mokona mokolo Nzambe azobatela azobundela biso. Eza na bato mosusu oyo bazobundisa biso kutu na molili toyebi bango te, me Nzambe ayebi bango. Donc biso oza na ndiongo kaka ya kosenga mawa na Nzambe, ngolu ya Nzambe. Eza na bato mosusu ta mosusu ndenge na vandi nanga boye bazoswa minu, bazoloba mpe kombo na yo, mais yo oyebi na yo te, mais Saint-Esprit ayebi bango. Donc c'est ça. Eza na bato mosusu baobundisa yo, yo oyebi te pourquoi bazobundisa yo. Donc po senga kaka mawa na Nzambe likolo na yo, mawa na Nzambe kaka likolo na yo. Esengeli to ebaka ke bana Nzambe babundisa makakaka, bana Nzambe babundisa makakaka. Bitumba eza normal mpona bana Nzambe, mais Bible na biso dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Donc vie ya mwana Nzambe soki pesa na bitumba te, c'est kozana mwana ozana mwana Nzambe te. Mwana Nzambe nyonso il faut okuta na bitumba na vie na yo. Il faut kutana na bitumba, il faut kutana batak, il faut kutana ba déception, il faut kutana ba complot, il faut kutana makita, il faut kutana ba ironie, il faut kutana ba haine. Mais na nyonso toza plus que vainqueur par Jésus-Christ qui nous a aimés. Donc bino bat bolinga Papa Noël, bino bat bolinga ngai, bino bat bolinga libota ngiama. Vraiment ba prière na bino epa Nzambe mataka. Pour ceux qui ezali ko matate a toyebi te. Donc Nzambe alola abombaka toujours biso, abombaka pe bino. Bitumba oyo tozoleka nango na molimo eza kaka Nzambe nde mutakoki kolongisa biso yango. Oyo pe tozoleka nango na nzoto eza kaka bino bato bolingaka biso nde bo défendre cause na biso. Mais na nyonso totieli ki aso pa Nzambe, Nzambe nde molongisi. Na profiter le temps bana bazosala makambo na bango to mekapo kosa moi chrétien muke na profiter pe na moyo na ndenge na vandi na nga na parka wato so la moi muke. Donc nazo préparer maté ya moko soki Nzamba pesinga makasi lobi na côté yango. Naza ko préparer yango na si na préparer qui première partie. Je pense que maté ya wana go mema so tina ba 3 parties parce que ça est belé. Naza ko na côté sur la valeur des mots. La valeur de mots, hein, dans le bien on a pluriel. La valeur de mots.
ou bien impact ya parole na bomo na biso bana nzambe. Donc naza kolinga ko définir trois types ya parole oyo biso batu tozala nango. Alors Saint-Esprit azo continuer ko pesa nga inspiration lobi naza sur na côté en tout cas nzambe kaka a pesa nga makasi naza ko meka ko décortiquer dans nos versets wana natanga kiango na Jean 16 je pense. Kuna Jésus-Christ azoloba makambo o nazoyebisa bino ba parole o na pesi bino ezali vie, ezali esprit na vie. Yango siko nazolinga koteya est-ce que biso makambo tolobaka ezali na vie epesaka vie parce que toza na trois sortes ya trois types de paroles. Eza na parole mususu ezo bima na monoko na biso pona ebongisa biso to ebebisa pe biso. Eza pe na maloba mususu ezali pona ko encourager. Eza pe na maloba mususu ezali ko bima pona ko décourager. Alors nyonso wana toyeba ngo na prédication de Saint-Esprit zo pesanga. Eza pe na maloba mususu ezali pona ko détruire. Eza pe na maloba mususu ezali pona ko construire. Siko biso moko to mi poser ba question na matea on azo préparer pona ko yeba. Est-ce que maloba o ezo bima na monoko nanga eza ko pesa vie to eza ko détruire, eza ko pesa encouragement to eza ko pesa découragement, eza ko tonga to eza ko bebisa. Alléluia. Donc voilà en grosso modo donc makambo nazo préparer lobby soki nzamba pesa makasi na roté yango soki pe na 8 ans roté yango te na roté yango ata prochainement, mais ce qui est vrai eza matia o nazo bongisa la valeur de mots, impact ya ba mots, ya ba parole o to bimisaka na monoko na biso yo moko pe makambo zo loba esengelo ba makambo nini ozo loba po ekoyi pe ko sala impact na vie na yo tango zo loba eko simba nango te donc eko simba pete parce que yo moko lobi yango mais tango yo ozo ba ke eko simba yeba ke eko simba. Donc la valeur de mots, valeur ya maloba na biso tango yo moko zo loba nazana nga boye te nazana nga boye oza pe ndenge makambo na ezo loba. Donc il faut to yeba bando na nga na temelaka papa na ngai na parole na ba respect nyonso nazala nango mpona papa na nga nabi papa ozoboya ya Noël lelo ya Noël akozala pe mutu munene. Donc na mona valeur ya parole wana mona impact ya parole wana. Donc lelo na mona ke non maloba na ngai o na lobaka na croyaka parce que Jésus-Christ alobi maloba o ya zoloba pona biso ezali vie. Donc maloba na we sengele pesa vie parce que mokili esalamaka na liloba. Alors esengele ba maloba oyo zo bimisa ezo pesa vie to ezo détruire ou bien oyo mutazoloba pona yo ezo bongisa to yango na photo boya kamaloba mabe. Il faut to zara na courage wana tango moni mutalobi no likambo sepe nango te salango retour à l'expéditeur parce que Jésus-Christ a fait son pouvoir. Alléluia. Bon moni chapeau nezo kima chapeau kimina na mupepe. Oh. Donc voilà. Donc bolimbisanga so moni mutu alobi no maloba mabe tango ya alobi no maloba mabe ayoki yo soni te na biso batoza bana nzambe bible elobi nini tosala retour à l'expéditeur yango na esenge toyoka kaka maloba oyo ya bénédiction so omoni mutu apamboli yo te alobi no maloba mabe oyo sepe nango te salango retour à l'expéditeur parce que bible elobi mutu akobuka ka oyo ya loni tango mutu azolona no maloba mabe yo osengeli kosala kango retour à l'expéditeur tango mutu azobwakelo ba mauvais sort zongiselaka ye ba mauvais sort parce que soki otiki yango bongo oencaisse. Alors lokwa toyebaka pe te bato balobaka na biso mabe toyebaka pe te bato nini bazoya mabe mpona biso na bachambre na bango na bandako na bango na basalon na bango ntango bavandaka bazotala batelevizio na bango ou bien ntango bavandaka famille toyebi bango te toyokaka pe oyo balobaka mpona biso te mais toza kaka na nionga kobondela nzambe yo mpo ozozongisa kaka maloba ya mabe oyo ezozonga mpa bato à l'inconnu retour à l'expéditeur parce que oyo ozobibisa na monoko na yo il faut ezala na vie il faut epesa
donc ekolata nzoto parce que yo zano innocent ozano innocente oyebi na ote mais nzambe alobi maloba na biso eza un impact mabaso surtout maloba ya yo mwana nzambe surtout maloba ya yo mutu ozana kolela surtout maloba ya yo mutu oyo ozali accusé peut-être injustement tant au côté na chambre na yo olobi nzambe olobi maloba nzambe na wa kosala nzambe na wa kosala donc voilà yango nde matea o nazo préparer yango nde matea nazo préparer na pesi bino déjà moi goût ya matea o nazo préparer donc vraiment ceux qui n'a annoncé que naza na matea vraiment bo hésiter kokota te ba o pe ba kozanga ezana o pe problème te parce que vidéo na neti kala nango ando nanga yo maloba ni yo kaka eza ba maloba mususu il faut pas même yo kango parce que ko memela yo vite et ko pesa au découragement eza ba tu mususu soki bazo loba pona yo ko tia même pas matoi na yo karabango parce que ekomemela yo découragement yo za na besoin oyo kaka makambo ekopesa yo courage yo za na besoin kaka oyo ka makambo oyo ekopesa yo esengo yo za na besoin oyo kaka makambo oyo eza ko encourager yo kolinga te opesa matoi na yo na makambo oyo ekotonga vi na yo te kolinga te opesa matoi na yo na makambo oyo eko sepelisa yo te il faut to lukaka to ka makambo eko sepelisa biso oui kolinga te parce que mutu mususu kolinga kaka ba mabe po yo oyo kakanda tant mususu ina besoin na yo tant mususu olia otika kolia tant yo tiki kolia ya sepeli alors toza bato ya koluka kaka to yo kaka bien poza na petit ya bien po tango po lali olala bien nzambe pa pesa o bandoto ya bien parce que soko lali na ba stress okozwa ndoto te molimo santo koya kutu na ba stress moi ozwa vision ezate neti ngai oyo nalingaka stress te soki na koti na stress ba vision kimanga mais naza toujours mutu na garder kaka kimia nanga pa nzambe po nazwa ba vision parce que na ba vision na ba songe de nzamba révélera ngai makambo na yebaka te nzamba lobela nga makambo ata mutu ayebisinga na boye te mais tant naza en face à mutu wana Saint Esprit déjà ayebi nini alobi ou bien nini azoloba yango wana il faut tozala bato kimia surtout biso bato tozomema ministère ya Saint Esprit biso bato tozomema ministère ya molimo esengeli tozala bato toza na kimia biso mona toluka kimia yo moko lukana no kimia na kati na yo so ebi ke likambo eko pesa yo kimia te ko tia même pas matoi nango parce que na tango yo ko tia matoi na makambo wana oko perdre temps parce que bato bazo ba mabe pona yo bato oyo bazo ba makambo o peut-être ko décourager yo bazo nga ba faire perdre yo temps po o sala makambo oyo yo lingi te mais il faut oser toujours à l'écoute ya Saint-Esprit pe ya makambo oyo eza bien pona yo pour que au sala makambo na yo parce que soko lobi kaka baloba ki boy basali boy balobi boy nde onanga oko perdre élan ya ba projet na yo oko perdre élan ya makambo na yo nde onanga toza na besoin ya koyoka kaka makambo ya bien haleluya bomoni donc wana ezali bando onanga bozala bien bo tenir bon ne vous découragez pas parce que mokili ekopesa nango yo merci te bolamu oyo ozosala pe na mokili oyo kolinga pe te bato bapesa yo merci parce que ceux qui déjà bata mokili bapesa yo merci c'est que ozwi déjà lifuti na yo epa nzambe mais linga osalaka bolamu toujours pour que lola epesa yo merci nzambe aza na bafaçon ebele ya kopesela yo merci kozela merci te kozela merci epa bato te bato mususu pe ba kopesa yo merci mais bato baza na bango prêt à kopesa yo merci te kozela pe merci na bango te mais yo continuer toujours kotambola na droit chemin continuer toujours kotambola na nzela ya bien na nzela ya bobangi nzambe bato bakoki koloba pona yo mais soki yo moko na kati na yo oyebi kobangaka na yo nzambe continue na kobanga nzambe donc tozo vivre na batemps mauvais période toza yango eza période moko ndoko nanga soki boza na foi te boko glisser pe mingi ba glisser déjà mingi ba glisser yango faut bozaka botenaka bon mais ba mama ba papa na kati ya ndaku so omoni papa lingi ko glisser mama simba papa na loboko soki mama lingi ko kweya papa simba na loboko nga penza na pambola nzambe parce que ya Noël asimba nga toujours na maboko ya Noël nga ya Noël ndenga te yanga soki ya Noël abandi ko te yanga soka bandi ko pesa nga foi soka bandi ko pesa nga ba encouragement o kasa ko to a pasteur mazane pasteur te
mais n'a que comprendre que kozala kaka na molimo centre nzambe okoyi pe kopesa mutu ba encouragement. Donc ezali na kati ya ba type ya matea oyo disons ya ba parole on a côté ya lobi mutu aza na Saint-Esprit, mutu aza mwana nzambe, mutu abanga na nzambe, maloba na epe kozala bien, maloba na epe ko encourager, maloba na epe ekotelisa bato maza na ye mosali ya nzambe te me molimo centre kaka na kati na ye akolobisa ye makambo oyo ekosunga pe bato eza bato mosusu akoloba makambo po esunga te moto mosusu aza na kaka po aloba makambo po edécourage yo o perdre vision na yo mokili oyo elingi bato batambola na vision na bango te mokili elingi kaka bato baperdre vision me biso senge toyoka kaka oyo nzambe azoloba na biso oyo Saint-Esprit azoloba na biso na nzela pe ya bana ya nzambe oyo babangaka nzambe esengeli oyokaka maloba bato babangaka nzambe soko yoka maloba soko zoka maloba ya bato oyo babangaka nzambe te maloba ane banaka koswisa o mutu bo excuse nga na babi tosilisi kotoyo donc voilà soki bando nanga donc voilà soki bozo yoka bato oyo baza na bango na Saint-Esprit te ndo nanga obana ko swami tu engaye nasali nini obana ko se justifier ka pampa biso tozana besoin ko se justifier te biso tozana besoin kaka loba nzambe merci na ona yoki na ona moni na o balobi mais na nyonso nzambe na yebi ko zali mon rédempteur tu te leveras les derniers yango nde ba parole oyo bana nzambe sengeli batambola nango pe tango yoza ko confesser parole wana ke nzambe alola a se lever mutasuka la makambo na yo okomona pe impact ya parole wana okomona pe impact ya parole oyo confesser confession na yo ndo nanga confession na yo eza impact yo muto za na Saint-Esprit mais bato baza na Saint-Esprit te bato oyo baza naka bavandi lelo naloba nini mpona mama oyo lelo naloba nini mpona ye lelo naloba nini bato wana maloba na bango likolo na yo mwana nzambe eza n'impact te parce que tango ekoya ekuti makila yesu epanzi yango donc voilà oyo mateya nazomeka kobongisa na s'inspiraki mingi na verset wana ya Jean 16 na Jean 16 vraiment nazolinga na pesa mateya oyo au moins na 4 parties na otala na ndenge Saint-Esprit parce que ba idée zo ya kaka nazo zo rappeler ba témoignage na ngai moko donc ba témoignage na ngai kaka ba témoignage na ngai na makambo tozo mona nzamba zo sala bana na ye donc ndo nanga yo moko esengeli maloba na yo soko za motema malamu maloba oyo koloba pe pona vie na yo ekozala pe malamu ekosala impact mais soko za déjà motema mabe ozana makambo mabe ata olobi pe malamu pona yo moko malamu na yo moko wana ekosala pe loko te na vie na yo parce que yo déjà ozoloba maloba mabe pona bato donc maloba wana sikoyo oyo ozoloba ya malamu ata pona vie na yo olie sala pe musala na vie na yo ebotela o mbuma ekopesa mbuma te ekozala lokola mbuma obwaki na mabele oyo eza infertile pourquoi parce que yo na munoko na yo olobaka kaka mabe pona bato yo na munoko na yo olakelaka kaka bato mabe yo na munoko na yo olingi bato ba progresser te yo na munoko na yo olingi bato bazala bien te bazala kimia te sikoyo ata olobi malamu pona yo moko moyen malamu wana pe ebota mbuma na vie na yo ekozala te parce que yo déjà ozo semer mabe pona bato ozo semer mabe pona bato donc moyen pe bato maloba oyo oloba pona yo moko esa musala ekozala te bando nanga donc voilà matin oyo nazo bongisa pona semaine oyo soki nzamba pesinga makasi na kote yango donc biso bana nzambe biso batoto banga kanzambe zalano na nyongo kaka ya kobamala bato baza na nyongo ya mabe pona yo mais yo kozana nyongo mabe ya bato te yo kozana nyongo mabe ya bato te yo zalaka na nyongo ya koloba malamu atozo loba malamu atozo sala malamu ata bato ba monyango mabe eza déjà nyongo oyo kotisi epa ya bato wana ya bolamu na yo nzambe alola pa moni ke yo ndo kotisi bato nyongo ya bolamu mais kolinga te bato ba kotisa yo nyongo ya mabe po mutu nsu pa kolinga kotisa yo nyongo ya mabe yango po sala kiti me bani ba kotisa wana nde foko boya kango foko boya ka mabe
hein bala qui sont mabe o yo salité mais ceux qui étant que bana nzambe o miyebi ko sala ki mabe na likamoko oui reconnaître mabe na yo hein obitende konangai ya solo na pimila ki olipa limbisa tamsus na pimila ki oponga mona zaki na nzala makasi mais ceux qui yo pimila ki no mutu lipa te mutu akosolo makambo pimila ki lipa yo kondima ngote il faut obo yango il faut vraiment o temela ngo o temeli parole non non de onanga koloba teke nga na pimila ki olipa koloba teke nga na pimila ki olipa ndima au moins nga na pesa ki olipa donc wana nde zali ba défense po batu mingi moko tozo ba ko décortiquer parole en nzambe te batu mususu bazondima kaka o te garder silence oui toko garder silence na bitumba na makambo mususu to garder silence toko loba te toza besoin loba te mais ceux qui osent en face à mutu azol ba likambo oyo salité yo fo lobango telemi likambo bite te likambo yo zo lobo te ngala loba kyango te ngala sala kyango te donc wana osali défense na yo mais na kati ya sincérité na kati ya vérité pour mutu su pa olinga osala défense mais na lokuta mais yo défense na o fo sala ngo vérité ndeko bundela yo bando nanga vérité zali arme moko efficace vérité zali arme moko efficace bakoki ko bunda tana batu 100 mais soki bato na bazo bundisa ona mensonge yo zakaka yo moko na vérité na yo yeba ke vérité na onde ekobundela yo ozana besoin ozana équipe te ozana besoin ozana batu 1000 à côté na ote ozaka na besoin ya vérité kaka parce que vérité c'est ngele dominer parce que vérité ya onde nzambe mensonge ndeza satan boyi sanga epai wapi satan longa kinzambe na kati ya bible Satan atika ko longa jamais nzambe na biso na kati ya Bible. Donc babengaka Satan to bengaka Satan le père de mensonge. Donc mensonge ko tikalaka jamais ko longa ka vérité. Ata bato basangani contre yo na mensonge pona koluka ko kwesa yo pona koluka ko combattre yo to pona koluka ko accuser yo. Yo atoza yo moko vérité na yo etika la kaka vérité garder kaka vérité na yo ko kene na mupanzi te ko lenga pete parce que vérité on yango ko défendre yo donc vérité c'est ngeza na munoko na biso ya wana vérité pezali eloko o fait ça là partie ya ba parole na biso pour que parole na biso ait un impact pour ba parole na biso to ba mot na biso ezala na valeur nde matea nazo bongisi ezali la valeur de mot et c'est to yeba ba valeur ba mot oyo to bimisa na munoko na biso to yeba ba parole nini oyo ebima na munoko na biso to yeba ba parole oyo tozo yoka bat bazolo ba pona biso est-ce que za ba parole oyo eza ko tonga vie na yo to eli ko détruire vie na yo est-ce que zali ba parole oyo eza ko encourager yo to eza ko décourager yo omona mutu nso aza na pasi yo yela yeta parole moko encourageante to bakende onanga au moins na passe yo vraiment nzamba ko sala tiaka ke likela nzambe yo o yesus na parole moko lobi ndeboye en tout cas et ça est ka bongo en tout cas au mérité boye o décourager muninga to o encourager muninga donc nyonso wana to koye bango na prédication oyo nazo bongisa voilà moi exhortation moke oyo na zalaki nango na pesa bino donc tozo bongisa soki nzamba suninga lobi na koteya eko dépendre kaka na ndenge toza awa na ba décalage na makambo nyonso mais soki pe na zui tante mateya pe esi na komi déjà nazo koma nazo continuer ko so ba inspiration oui, bah toujours ndenge nzambe ako salela biso. Amen, hein? Amen. Donc voilà, ceux qui vont sepeli na moi exhortation wana. Botilanga ba men ebile, hein? Liloba isengele pesa vie. Kolinga to yo ka makambo e ko pesa yo ezo memela yo kufa na âme. Parce que maloba msusu ezomela tukufa na âme na yo esengeli ezane sengo yo za mwana nzambe esengeli âme na yo e vivre ezane sengo mais makambo msusu koyoka oye mema vie na âme na yo epesi yo ememeli yo mort na kati ya âme mabe foto boyaka donc voilà yango wana nde oyo nazo bongisa
na temps oyo nazozala na chambre nazo continuer kokoma mateya na ngai donc ndeko Vania Linda tozo continuer na biso ko enjoy donc voilà omoni ngati moi Munderi in Washington banja munu abwe ngembote kena mavimpi oh là là Lily bye bye Noela mesa nanga ka bongo eza nango ya naturel eza nango ya obotama nazalaka nanga fierté o esia shuteke ndeko esia édifie yo vraiment nazomeka kokota na mozindo nazalaki déjà koprépare yango depuis nazalaki na Chicago na bima te ya oyo modèle nazomonela yango ndenge na verset wana eza makambo ebele il faut kodécortika yango tokokende nango mpenza comme enseignement moko ya 3 parties tobanda yango na partie moko partie 2 première partie deuxième partie pourvu que to nameka kosisa baide nanga bainspiration oyo nazwi natangi na bi Jésus Christ abi mais makambo oyo maloba oyo nazopesa bino ezali vie ezali esprit na vie mais senge maloba nzambe nde epesaka vie et puis mutu aza na esprit saint mutu aza na nzambe il faut ba maloba ekopesa vie donc maloba bato oyo epesaka oyo dérangeaka to maloba ya bato oyo ememaka kimia te c'est que eza maloba oyo ezangi saint esprit donc eza maloba nzambe te et puis tokoyeba bato na maloba bakoyeba biso na maloba na biso na misala na biso ndo nanga ntango na kopesa mateya wana yo moko mpe okomitala na vi na yo olobaka nini mpo na yo olobaka nini mpo na yo olobaka mpe nini mpo na bato bazingi yo donc oza na niongo kaka ya koloba malamu ata bato bazoba mabe mpo na yo yo olobela bango kaka malamu yo oloba kaka nzambe ye moko ayebi nzambe ye moko ayebi mais ba mauvais sort ba parole méchante il faut que ça la kango retour à l'expéditeur kwa kesakate bibe si biso tokokwea na ba piège ba nguna na biso te sengeli ba nguna na biso bango mo ba kangama na ba piège na bango biso toza ba puku te po to kangama na mitambo esengeli mutu oyo akochilo mutambo na nzela oyo azolinga yo kweya ye moko akota na mutambo na ye moko akota mutu aza na saint esprit maloba ne ozalaka maloba esengo maloba oyo mavimpi mavimpi donc voilà moi exhortation moke na koki kopesa bino yango wana donc voilà ndeko dadi dongo comment on passe dombeli toza na kati ya bis tozotambola na kati ya bis donc soki pongi donc toza na bis toza na bambeto na kati toza na rechaud na kati toza na ba douche na kati voilà
Ma vimpi. Non, là, vous avez coloné. Hein? Ma vimpi. Et dans ma lame, hein? Donc, on a bien. Hein? On a bien. On a la santé bien. Ma vimpi. Les gens aux autres comment ça va? Il pas le vie, ça va bien. Des bons on a qui tendent. Hein? Des yangoana. Nous les autres avec coloné. Noela, yo mukoni no omona now. Webi kenga penza batu mingi batukanga pona yo. Mapata ebi Noela wana bien. Mapata zakana Noela. Mapata sola kana Noela. Mapata Noela. Numéro yango pe ya yo. Pesa tangati. Oli pe omona na te. Mwana mbimba lingi mama mona ete, papa mona ete. La. Bando moye zawa. Louise Ndona, ma copine, ma soeur. Ndona nga Louise Ndona, boni kuna na Paris, boza bien? Ma vie pesara kitando. Noela, bat balobako yo nanga to vandaka, to sololaka, to benganaka, ngaku tunayebaka te. Soki oza pembe, soki oza mwindwe, soki poza na mboka nini, Noela. Mimonisako ma fille. Mais nalingi yo mingi, hein? Nzambe alola bomba yo. Nzambe alola tia bolingo pa ya bato pona yo na bolingo otalisaka libota na nga vraiment. Nzambe asala yo grâce na banzela na yo. Grâce. Nzambe apesa yo ezali posa ya motema na yo. Na bolingo otalisaka libota na ngai. Bino nyonso oyo bolingaka libota na ngai. Bino nyonso oyo bolingaka biso. Donc, Nzambe pe atondisa bolingo nesu likona bino atia pe bolingo wana na mitema bato pe balinga bino ndenge bino bolinga biso. Nzambe alinga bino. Nzambe pe assiste bino. Vraiment bolingo na bino et pas na biso. Donc moi to mesira ngo ezate. Nzambe kaka nda yebi bino. Nzambe kaka nda yebi bino. Nzambe afuta bino na ba soutien na bino, na ba soutien na bino, na ba moral na bino, na ba encouragement na bino. Donc bolingo na bino epa na biso eza tellement ebele toza kaka na biso toza na nyongo kaka ya kosengaka Nzambe ntango tobondelaka ke Nzambe wana akandiselaka mpe bino parce que bolingo oyo bino botalisaka biso non. Ngai aza na nyongo kaka nasala malamu mpona bino bafamille na ngai mpona Nzambe alola sepela. Toza na biso bata mokili, toza na biso basumuki oyo koloba te kasumu kaka za biso nyonso tosumu kaka. Mais ata Bible elobi na biso ke lisumu ya moke eza te ya monene eza te nyonso to eza masumu. Mais quelque part biso moko etanke bato esengeli tomitala lisumu nuni bakuta yo nango eza masumu mosusu vraiment yo moko fo boya bakuto nango. Donc toza bato kaka Yesu nde moto akwea te mais biso bato toza soka basumu. Tangelanga lisumu na ngai na reconnaître yango mais kokoselanga lisumu na sali te koloba pe makambo nga na lobi te koprovoke pe makambo oyo na sali te oyo baki na sali parce que nous avons tous des comptes à rendre dans Nzambe na biso. Ko Nzambe na biso aza vérité, ye moko aza vérité, ye moko ko défendre biso. Biso za na biso kaka Nzambe ya lola abundela biso tozo continuer kaka kotambola.
ndeko Rosalie Muchoko. Nzambe apambola yo. Maman Louise Ndona, boni bana. Boni bana biso to kangai na ba photo kuna ya Lishasa. Baza bien? Oyo mboka kaya tourisme. No ela omoni ngate o sepeli ba na mi monisa. Oui, ndeko Ismaël. Maloba bénédiction na obimisila na ngai yo. To benga mi poto pambola et non to maudire. Mais nzambe apesi biso pouvoir ya ko bebisa pe ya ko lobake likambo to boyango ezonga epa ezouta parce que upakolami. Héritier tout samba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Exaucez-moi, je reste un peu ici. Hein. Il faut descendre encore. Ok. Bando nanga pona lelo na suki si na bino boye parce que tozo continuer moi na kozongela bino lobby pona prédication soki nzambe apesi makasi. Hein? Donc voilà. Éternel Dieu marche lui-même au milieu de nous. Nzambe azotambola ye moko aza na kati na biso. Bye bye nalingi bino. Noela tomona ni lobby hein? Biso tozo continuer ko enjoy na biso na Miami. Donc voilà. Bisous 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 nzambe abomba bino nyonso. Nzambe abomba bino abomba bino abomba bino. Saint-Esprit azala na côté na biso na bino. Saint-Esprit mosungi. Saint-Esprit défenseur na biso. Saint-Esprit aide na biso. Saint-Esprit yenda le kaliboso makambo nyonso. Nzambe apambola bino. Bye bye.